Vous êtes toujours ensemble et puis Moussa Ezo Kende Liboso. D'abord, c'est créé à Moussa Lezane. C'est créé à Liboso, c'est Toza Bana Nzambe. Biso Mbale Toza Bana Nzambe. Chrétien véritablement converti. On a Liboso, il y a Mbale. Biso Mbale Toza Basali Nzambe. Mutumoka domine Muningate. Donc, ngana bali ya bali ngato balani. Moi, c'est pas Bala Mbali. Moi, c'est à Bala Mobali, Mobali pas Bala. Moi, c'est Mbali pas Bala Naka. Maman, yo vacciné. Complicité. Complicité, Ngeleba. Tobalani, na molimo, na nzoto, dans un corps, âme et esprit. Ça veut dire qu'il y a balinga makantinanga et kangai na oyaye. Molimo nanga et kangai na oyaye. Nous autres, ça veut dire que tu as vision, même alors, moi, il y a des pasteurs à l'objet. Moi, j'ai une mission poisson amélioré. Alors, ce qui est une mission, bon, mais là, poisson. Mais Papa Bouloba, d'abord, le lot tango a observé tant que doyen, na Moussa Mounino Bino Bossali, na musique, yambo la biso, musique chrétien bien sûr. Le lot tango a observé na musique à l'élo. Aux hommes on a ni au Bino Bossala, au bateau à l'élo, peut-être au combat. Bon, ngala lo baka, motuna na lo baka eza kozonga sima. Ceux qui autour d'inga était l'élo, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller encore plus loin? Na opesa mayele. Et donc, tout nous déjà. Ceux qui génération l'élo et l'ingo se rattraper. Bon, il y a la biso comme modèle, makambo kende bien. Bazan la retard alors, spirituel. Mon retard, mon nene. Basa la tuba, bazo biso modèle, ba okende liboso. Peke mon Nzambe, ndenge maman utakolobaka deuxième gloire qui va apparaître. Maman, source d'inspiration à Banzembo. Banzembo, vous savez, la calé si la rassure, c'était. Et ça, Bible, boulot bayemba Bible. Ayemba maloba ensemble. Mon Bible va tomber de génération en génération. Bon, tu évité et c'est là m'connu. Succès, tout, moutapé sango ensemble. Quand vous chantez la Bible, vous chantez Jésus au mélanger y était. Succès aussi la terre. Namakas nangate. Et ça, c'est une référence biblique. Getsemane, et ça, c'est une référence biblique. Il y a une référence biblique. Il y a un secret na biso. To banga nzambe to tikali na makolo ya ba pasteur tozo yoka bango to finga bango te to tomboke na bango te to bima ba ingrate. Reconnaissance c'est pas père spirituel alors même mutu musika. Oui, nzemo moko nga personnellement na lingango makasi. Esika nini yoko kende boyebi te wazaka titre. Maman yemba ngo bien amekana to yemba bongo sika to limbola ngo bien. Atile binoka micro parce que à travers cette chanson je pense directement à ma mère. Tikayete mitema na bino mitumola na to. Bondimela kanzambe bondimela pe Yesu. Nandako na tata mandelo bijali mingi. Toma atuni Yesu. Epai wapi okokende toyebi te o. Esika nini okozala toyebi te o. Okei wapi kobongisa esika yokozala nga mpe nazala kuna. Tango tondibi Yesu tolobi ete tokotrahir Yesu te tokotika mpe Yesu te donc esika Yesu akozala biso tokozala na biso. Rosala, apparemment, ça fait un bout de temps. Banze mon abino à Kalezali, mais à Sikezo, il y a tes poignets. Vous êtes ce qui parce que Banzembo Ezali, et ce sont des albums ils sont sur le terrain, mais ils m'ont gâté la situation de pirater. Tout ça, nous avons des ensemble après ça sur le terrain. Kopeki sangate, natatola Yeswe, kokanganga monokote. Natatola Yesu bandeko makambo asalelinga nakoki kobomba te oyo asalelinga eleki minene soki natali ingomba nalobi ye nakotatola ingomba na Yesu ekozinda te o ingomba na Yesu ekokufa te ingomba na Yesu ekosila te kino ekonetwa
Licolo. Voilà titre nini. Réveiller le réveil. Réveiller le réveil. Et la chanson s'appelle Église. L'église Ne mourra jamais. L'église ne mourra jamais. Et le comme si le prophète Libambo en pleine prédication, au Yoga un message ou improvisé directement. D'abord, et le roi a été mission sur toutes les mamans. Il s'est habitué. Écoute, entendement, connexion. Il y a parole en Nzambe. Maturité. Au moment où il y a azote directement molimo zo azotia mélodie na katna. Na roba no beta guitare na yemba c'est comme le bagnon so pasteur. Autoté. Ça veut dire que tant pasteur azote un bon musicien azo capteur. Azo enregistré na nini na téléphone tenelo otemena. Téléphone no ya mutu. Ezo kota. C'est que ce que lati mélodie. Prédication mobile. Mais pas si le musicien lelo, soro asisi koyemba akoyoka matea te azawap libanda. Bo ko connexion d'elle. En fait, moi je pourrais ajouter et je l'ai dit, j'aime le dire en français. Je mange la parole de Dieu. Je respire la parole de Dieu. J'écoute la parole de Dieu. Je vis la parole de Dieu. Et quand quelqu'un prêche, toutes ces actions entrent en marche. Étant nous sans banzembona. La musique, Nandenge Bossali ba œuvre on a bien belé autant à travers le monde. Est-ce que il faut dire bilon Nandenge bino pe bossatanda? Danger. Mosa Nzambe e futaka danger. Soko tamboli penza bien. Okokamwa. Ba bonus ya ba santé. Hein? Ba bonus ya mapamboli ndenge na ndenge. Yokasi kokomati lelo. Eza futama bato bazomona kaka kofutama soki ezofuta bien aza na mbongo aza na lopango aza na jeep mais yango te kofutama ya liboso longévité santé kitoko oza na likambo na mutu te oza na yo calme na mwa matembele mais ozovivre calmement koleka moto ale mboto na monganza. Ozala na projet un jour beaucoup ma pasteur ne to moni bande ko na mpe musu bandaka na bango lelo batiki koyemba mais comme ba pasteur to bandaki na mutu te presque génération moko. Non je la faut tchaka makambo na place ango to bandaki musala oyo to pasoli nzela bato bayende sima na biso donc c'est ko bongisa question comme ça to peut se yana bien. Alors, balek la musu baye bayemba mwandambo après ba komba passer bino bona projet comme ba passer ba na biso soki ba komi ba pasteur ezali pamboli c'est pas mauvais kokoma mosali na nzembo comme pasteur c'est une très bonne chose, nous les encourageons. Biso tozali banani biso tozali, nous sommes des évangélistes missionnaires des assemblées de Dieu consacrés. Alors nous aimons ce qu'on comme un pasteur, les cas de voix normale, puis les cas de consécration, donc c'est pas là sur ma casse. Album. Papa, pas si. Mais tu condamnes tout te mais cause la merci chez que tes na papa na yo. Papa na yo. À côté la maturité à tabi yo. Komi benga te, mais ba benga yo. Komi salate, mais ba sala yo. Au moins ma mbali. Et ça ba mususu. Ami là ici comme un pasteur mais ça pasteur te ce que soko landi na bergerie azate et ça ba musu ami benga évangéliste mais amizali cité amizali si yemoko mais abenga mite to yebaka mobateli mpate na evangeli na bampate na lolenge na nde to yebake oui azaya nzambe. Nzambe mais album ya suko bob misi parce que banze mon la bino edifiaka ba bako rozwango appeler lo na toza ona na maboko biso moko pa tozo banga piraterie to boye ko sambaka eza nango babulo babaza omoni bango okozo ba album nyonso ko bande ali boso ti alelo ba album eze belé babulo babasala
Ceux qui ont posé au sommet, bateau ba libanda mboka po bolanda biso siko na Canada, na Angleterre. Ba obenga bino na téléphone, bo sombi bo sandeni d'abord yipsa biso. Eza somo internet bazako lela biso. Surtout na bateau na ndeko nzotango ya libanda. Bazako lela biso da. Yo la bino mususu na internet ba 100 000. Na kasi yo moko lobi. Siko tuna mokolo site wana est-ce que babulo baliaka? Vous avez en contact na bangote. Papa, yoka 100 000 vies. Tuna yendeko banda 100 000 vies oy. De fils que 10 minango ya pambo bien $10 so tindela buloba. Yo pe komela en internet. Na mona ki nzembo Nazareth, là je le dis, je crois que bato ba ça ba acte bon il faut ba ke ba na kanda nzambe. Je vis ça sur internet Nazareth nzembo na bino. Je crois il y a ceux qui na ba 50 000 vues. Donc je crois que ba ça là Congolais ba ça ba bloc on il faut batika. Alors projet d'avenir na bino album et bimi est-ce que vous avez un projet au beta concert dans la province dans moka mususu au fait biso to beta ba concert to zalaki ko beta ba concert tango nzamba sengaka que tokela concert pour na mboko ba yemba même et concert ça na bible ba yemba na mboko bino ba to bandi sakiango donc concert ndenge zali wana ezaki moment oyo nzamba alingaki to panza to bota ba artiste belé loko ba bota mi belé siko biso to zongi na koki na biso ya évangélisation to tambolaka d'une église à une autre musique ya kitoko neto yo otu komona il faut yo moko pe otia commentaire na musique wana il y a rien à dire déjà ba olanda ngo la télé 7 et puis na bande retour na concert autozi ba omona yango peut-être maman to organiser tout ça l'émission moko spéciale. Rien que tout le bel album, c'est tout décortiqué, bandi mon botier na kati. Mais le lot peut-être un mot, na bato balinga rabino maman, ou ba mon abino kalba moni. Autant continuer pour la perspective d'avenir sur les activités qu'on peut faire. Il y en a ceux qui bon ça peut que soit na bino bien pour toko sabino makanisi ya sika. Mais tozo kanisa ceux qui nzamba kopesa nzela na 7e mois. Qu'on célébrait 33e anniversaire couple Boulouba. Qu'on s'est la découverte ensemble il y a Ndengo Lobi Banzembo wana ici la gelengité. Découverte ensemble et au comme les psaumes et hymnes de Boulouba. Et comme ça cause de la wana paye elengi mais pour le moment tu annoncé qu'un anniversaire. On est à la date nous Lobi. Et dans le mois de juillet. Quand la date sera fixée, on va l'annoncer. Okay. Maman, Toto les gars mois de max, d'abord un mot. Na ba maman tout ba Hollanda, ba lingaka yo, o ba nze mono pe bersara bango ko yipsa bango ni. Déjà maman, moi et loko yako bakisa. J'informe à tout le monde, au monde entier, qu'au mois de mars ici, c'est Maman Boulouba qui a prêché sur le chemin de la croix. Et on a vécu des moments sensationnels, pour ne pas dire des prodiges. Mais elle peut compléter. Pour compléter. Nengana le baba maman, maman azasu maman ya kovanda vandate. Maman le rôle maman te toi on a deux sortes ba maman. Maman bana ya Eva, bazara toujours na ambition moko charnel les angatina. Bo balobi mwasi boye bavandeli makambo ya pamba mwasi nzoto mwasi eloko tel mais maman oya chambre haute aza maman moko ayebi ko réfléchir ayebi ko tala musika azoyeba komando ngenini nakoki kosala ete royaume ya Nzambe ezonga sima te me ekende liboso maman ye wana Maman discussion te so bango balabi basi batonga mboka te biso to bi basi batonga mboka Bible ya bina biso femme sage bâtit sa maison azana biloko ya oye mwana na kate mais il sait bâtir sa maison ndenge biso maman ke maman à 21e siècle aza maman oye aza réveillé sur tout le plan et sur tout le niveau Nzambe ya pambola ondeko pirataka biso continuer ko pirater Mokolo motaliaka ligoro do mokolo wana tabima makwanza mais un jour viendra. Kebana libondeli ya maman parce que moni mbala mingi tolobaka mwa ba maman mais to comprendra que to pesa bango liberté
il y a qu'on s'exprimer avec l'autorité oyo nzambe atie bango. Ba maman baza bonheur na bisoti. Bisoti kozwa l'art te so ba maman ba saki